pour l'accepter papa bamoni passe mpona mosala oyo moi tobebi sango ezali te ezala pasi ya pamba te bakoko na biso 37 000 familles ekufaka 150 000 martyrs bakangamaka bango nyonso bakufi lelo makanisi na biso na kamba kaka matori na biso kambalo makanisi na biso na kamba kaka matori na biso kambalo binini kambalo binini kambalo binini mikolo kuyape tokuluba a yezu akufi yezu asekui tokuyiba kayango pentina te yo ozalaki mukuwa kasi mwana nzambe ayekuluka yo na kati na zamba yo okimaki lelo yo basi bajungisi yo esika na yo kasi ozali koyiba na yo kaka te kuboma ezali yo kuyiba ezali yo kosala makambo ndenge na ndenge ezali yo lelo yo tokumi kosekama bato babandi kutiola zairwa ai bango bato wana bazalaka soko ndenge nini soko batutiri français awa mais na kati rien mawa bazala kulobaka yango mbala na mbala
makambo maso ifo malongo na kati na Zaire ekasi lelo oyo po ate tobongisa moye te Zaire tozali kokita kabele kokita soko bamoni musoloma oyo ya Zaire nakuseka tala nano ndenge mbongo na bango ezali kokitaka ekasi batu mosusu mpe basepeli na bango ole mamona soni lokola bato pamba tozali komona ka soni bango soni ezali te l'essentiel ayibi na ye kuluba l'essentiel azali na ye na mbongo l'essentiel azali na ye mutu munene abusani bapeuple bazali komona pasi or que biso tozali kuluba mpe au nom du peuple mais pasi ya bapeuple toya kolanda yango te yango wana vraiment totia makasi na mabondeli mpo ate bapeuple yango bazali kolobela malamu nde bapeuple basepela à travers maloba na bango oyo ya kitoko soko babongisi me soko babongisi te nde mpasi na biso ezali munene baafrikain nyonso bazali kujelaka bato mwindu nyonso bazali kujelaka oyo makambo maso bakolongwa na kati na Zaire oyo ya kobongisa mokili pamba te makambo maso mazali awa bato bandimi na bango te nde solo na kati na paradis terrestre bana na biso baza na Canada nlando wanzonga sa tindinga mukanda akamati bafoto bazali kuna bamoni ete solo muntu mwindu nde muntu ali boso nzambe asalaka me bachiye lukula gorille bachiye lukula ndenge tsa komona na 50,000 wana nde muntu mwindu mutu asalamaka liboso kasi asalaki makako donc petit à petit transformation or ke kusalama ndenge wana te gorille asalamaka avant yo mutu biloko nyonso to wana esalamaka mpo na lukumu na yo kasi bachi gorille wana munene mpenza nde mutu mwindu ye wana les êtres sauvages ce sont les noirs être sauvage bango bato basalami liboso kasi lelo oyo bazali sima na biloko nyonso tu nzambe asali ondire bakompare biso na banyama me banyama baleki biso tozalaka na biso mikuwa kasi nzambe akamati musuni apesi musuni kukubuje te apesi biso mai apesi biso makila na kati na njutu yango malgré tondi na makila kasi soko bopembo bozali te moyen te apesi biso ndenge nini donc tozalaka mikuwa ya ekawuki lelo ezali kubutama na nkolo Yesu mokolo moyenga napesaka bino njutu mpe makila ma Yesu batata babama lelo nasali tour na ngai nakokaka koloba na ngai te bolanda kaka ngai na bageste dimanche prochain ezali dernier dimanche de l'année 1991 ya solo est-ce que tokokuma toyibi te pamba te basurprise ezali kujila kabiso kasi tozali eliki ete tokokuma nani ayebaki na ndenge njutu ezali pasi kasi nasengi na papa ekambata nano malade na yo bomba yo olobi nasepelisa bana yango wana nde bomoni nasali geste oyo mokolo mayenga ngai moko napesaki communion na mokolo mayenga nakopesa ntina napesalaki communion pamba te banda 71 communion liboso wana moto apesaki mokolo mayenga le 22 nga moko napesi sima na 20 ans ntina ezali batata na bamama tozalaka mikuwa
tozala kana biso bato te bake kolokota biso na vale sikasika basi bajungisi biso nde tojunga esika biso tozalaki kasi toza koyebaka yango kaka ntina te na mokolo malelo batata na bamama tofungola biso tozala na mayele bolingo mibeko misala tokamata yango mpenza tosala yango na solosolo tobondela mingi baoyo bazala kotambolisa mokili mwa biso totia bango na mabondeli makasi pamba te baprojet ya ndenge na ndenge bazali kobongisaka baprojet mosusu wana ekopesa oyo esengo te baprojet wana ekokabola mokili na biso tongo baprojet wana ya solo tolela na nzambe tata na nkolo yezu elimu santu po ate malamu nde projet kitoko ezala réalisable me oyo ya mabe malamu nde ebwakama pamba te soko tokaboni eh bien tobusana te conséquence ekozala fâcheuse ya solo conférence nationale souveraine tosui tozwi baoyo bakotambolisa yango yo nzambe zala guide nkolo yezu zala guide elimu santu zala guide na bango baconférencier solo tolati bilamba ya ndenge na ndenge tokamati baforce ya ndenge na ndenge totia yango esika moko eya solo mindondo po ate kookana ekozalaka mingi te kasi tala kaka mpasi emoni bankoko na biso ndenge mpasi mutu nyonso to ya mwindo azali komonaka biso nde tobengami paradis terrestre guide maluba ya baconférencier mwasi mobali oyo mimoni azali mutu munene oyo azali mutu muke tomimoni ete tozali baconférencier toreprésente toute la nation zaïroise guide maluba na bango topesi bango na maboko na yo po ate babongisela biso oyo ekokani oyo kokutambulisa mokili mwa biso na esengo na bookani ezali te nde tokabona mokili oyo bazaire epai la ville de Kinshasa epai le bandundu epai l'équateur epai o Zaïre epai le Kivu le Shaba le deux Kasai nzambe tata nkolo yezu elimu santu ezali mokili moko guide mpa na bango guide maloba na bango mpo ate baconsolide position wana etikala libela bazaïre la ville de Kinshasa le bandundu l'équateur le haut Zaïre le Kivu le Shaba le deux Kasai oriental na occidental etikala mokili moko lisengele na biso ezali ndenge wana tika te kimia na nkolo ezala na kati na bango na bobandeli mpe na posilisi makambo oyo bakobongisa kuna biso baoki biso bapeuple tokolanda bango kaka mpe kolanda nzambe tata nkolo yezu elimu santu tika te kimia ezala na kati na afrike mobimba pamba te tokabwani solosolo tozali kobomanaka baconférence nationale esi esalami epai na epai kasi ookani ezali te mpona nini toza kolengelaka soko eloko nini toyibi te muntu mwindo alongwa wapi bamundele bazali kobongisaka kasi biso l'unité ezali te malgré basali l'unité africaine mais l'unité yango ezali précaire bolingo bozali solo te pamba te bakokaka koluka nzela mpona nini tosali baconférence nationale souveraine kasi bookani bozali te nde bakokaka koluka nzela po ate babongisa po ate mokili mobimba continent mobimba afrique
et pesa exemple kimia ezala na yango kimia ezala na Europe Amérique Asie na Océanie na komunda tata mwana pia limu santo amen. Allez toka na malamu histoire ya Papa Simon Kimbangu. Mongongo na Nzambe tout le temps banda musala ye alubite moyete ali akimi aye kubuma wana kisasa mongongo na Nzambe landiye toujours bazali kaka to yibi histoire to kada kunate le 6 avril 1921 à Tongo asokole mai ateleme alinge kenda papa kolo tolebe yo kay wapi ona kay na zanda na ntona ngai pere kenda tikala te to kenda bakai Nzambe alubi kote na kati na ndakwana wa utotumwa ndenge batinda ke ye akote na ndako mama kantondo ye wana asekui ba mama batata bosala ndenge akutinda binu ya solo de kambongo izali mwa de kamboko ya ndenge mususu Nzambe asali mutu na lolenge na ye Nzambe asali mutu na lolenge na ye obuti mwana wana ezali kaka yo. Donc bisu tozali image ya solo sokoto situ ibi ndenge na wakala ki docteur tangwa te yakabisu makamusu bazanga na bisu pass soko na okiboye na bandi kolenga baninga mususu bakanisi tangu bayako kumi ndenge wana akumi fier muninga eko sala kangai pasi na tina nini malamu dena longa mais soko nazali kaka hypocrite obi na sika na batu na laksi ete nazali tata mfumo ndongo ena kukumi pembeni na bandi kusala kama kambo yo Nzambe boy na kanisi hypocrisie na ngai mukolo mususu ekubima dibanda pamba te Nzambe akosa kate tangwana mukolo na ngai yakubumba na izadi susu te ezali mpona titre te soko zalaka mpona titre baninga na ngai nyonso tobimaki kalasi ba secrétaire d'état ba commissaire d'état kasi Nzambe alinga kaka nde na sala mosala oyo donc ezali mpona kobundela na motu te ngai na kimaki boyibi histoire soko botali déformation ezana ngai ezalaka poate nakandaki soko sika nini te kasi na lingaki kukima musala huyo na tina nini na mimona kinde nazalaki mwana ndenge na mimona kinde nazalaki mwana ya solo nazalaki yesengo te poate nakambata mukumbo boye na memakabino. Et puis triage tata Nzambe essayé ezaleka kokuponama ba sacrifice batu mingi bakokanisaka soko na lete nde wana kaka nde ezali sacrifice mais ba sacrifice ezali ndenge na ndenge na kokolo na papa de la ville allez papa mawete kende kuna papa na linga kende kuna kende kuna wana pata ndima yango na deka mwana chira ki mutima akaye kunate pamba te papa lubi akeyi ezali sacrifice monene pamba te mbala na bala vraiment to kumona kamwadi kamumoko ya somo lelo muta amesani kulia na mesa na ndoko na yeye alia kana mesa
mais akay ko esika mususu bango baliaka na bango na mesa te obe mesa mazana yango te batwana babara ko vanda na wa kiti ya pamba andimi avo na kiti ya pamba ezali sacrifice ya munene ndenge na tongosaka ba faki tagu mulai boyo beta kanga muziki musala mango soko basali yango na motima ya solo solo bazali na ba récompense moko kosekana te olibo vanda bina ndako tokenda ndako nzambe yaka na yo na motima moko ba forcer yo te yaka yo moko ezali sacrifice munene kenda kuna okeyi bazala kusala kama musala osali ezali sacrifice nyonso tu wana bazali kokoma yo ozali komona yango te kasi muntu na yango azali kokoma mokolo wana okoloba solo nasalaki mpe mingi ebe ntango wana kotala barécompense oyo babongisili yo mpo te okende kosepela yango ezali mwa ndenge mosusu kasi tata alakisinga dika momoko esalinga pasi soko yo mundimi yo olobi ete olandi tata simoke balo yo lisusu oyingili kuna asoko bomoni ye vraiment bobeta ye yo ke mbangisa okana koloba dika mandenge wana nagana kusambela lisusu natela nini mama nakati na batu wana bajwa ka kisida nani mutu azalaki nakati na kamyo wana soko moko na bango azali awa yaka nanu mama ndumba yaka kubanga te kala esile kaka bodjela gak bwana bino naliga bato nasala pointe na ngenda lo modi kam eske bino bozala kine libanda obina kati na kamio wana epo ni boku fakite bozala ba mususu ba mama mususu ba kufi bino bokufi te na tina nini hoteli ba mama di kamu na di kamu ekuzaka tangu yango bango yoso bazalaki na kati na camion e ba mususu meme atamputa mukete ba mama zali na maputa kasi ba mususu ba joki na bango mputa te tina nini ya mutu wana kufaka na kisida ezali liwaso kuliwate mutu wana akwe yaki na mai asenoye ezalili waso kuliwate mutu wana abela mingi na l'hôpital amoni pass mingi bango semena ngondi ya kofi ezalili waso kuliwate ba mama ya solo tangu susu ekusala kanga mawa malabo ndeto yi bananu esika nini bisto zali mungunya azana isengote yo kamataka fibo betaye iya sepela dia betele maboko bravo sala ndenge olingi ako kundima te yango bango mama na papa batebeli na moni mo si ya eleki nangai ata mo puta moke izana yete kasa zalaki na kata na camion pana nini tokuyaka wana mokili mutu na mutu mikolo na ye misi mitangami yango na bakolo bakana biso ete mbala na mbala to bongesa nzila to ili mokolo ko yate e bongo tango to tambala kana biso meme soko sida yezalite ozali ko tambo ebe muke okuyi okeyi na yo wana lokola musicien na biso mikolo na za kona na braza musicien alungu ne malabu na ndako tikana ko jola muninga na laisser passer
akuma sio kuna bien atela mina mulongo lokura baninga muke ko ba yokulo ko tayino kinoki batwana ba oke ikembangisa kimbangisa solo na sepelimi ba garde civil ndenge bakamata katatawana direct bakene l'hôpital bakongo o me yasi kufakina yi tangu nini amibongi saki otali donc tangu tokoyaka wa mikolo na muntu misimi tangami tolinga te soko bokolo mangu mukufi be bukuki olinga te uko kenda kaka yangwana ba mama batata maluba maleka Papa Kofi na le 12 octobre 1951 simana 30 ans simana 30 ans même pas nani na jela kaka 30 années na lobaki na bino mokolmo suswawa papa azalaki na boloko na koko kubenga yango boloko na musuni na mulimu azalaka libre Yesu atikalaka 30 ans na kati na boloko ndenge nini na musuni azalaka libre kasi na mulimu atosaka ndenge baokanaka na tata na ye akokaka ko banda musala te banda mokolo ya butami nde ya banda musala tango wana te ezalaki position divine muntu na mukili akokonungula yango te Yesu atikali 30 ans na kati na boloko ya mulimu pamba te esika moko te totangi na mokana mobumoi de tango oyo ale bamoni ye kuna akendaki na mboka boye akendaki te ajwilaki mokolo oyo ekokaki nde abandaki mosala mwa ye nsima na 30 ans papa simoke mbango nalobi lisusu azalaka prisonnier ya mosuni me na mulimu azalaka na ye libre mpona nini azalaka libre biso ndenge totikalaki na mama nakobusanaka te pamba te ngai nakotaki na klasi nazalaki na l'âge de 15 ans nakoti na première année primaire mpona nini nazalaki mutu na boloko etindamaka ngai na boma na ntina mosusu te mpo na lavage de cerveau lavage de cerveau ezali eloko nini pamba te bayibi malamu de bana oyo ata ndele bakolanda matambi na bango papa kolutu ndenge bino bosi boyebili mutu ya liboso akendaki relege ezalaki papa kolutu ye bakangi ye esika moko na papa mais kotina mai na relégation ye akendaki na le 7 octobre 1921 tandis que papa atikalaka lisusu na mbanza ngungu ezalaki likambo elaka nzambe asalaka likambo lokola biso bato te akamati papa kulutu atindi ye na boma ezali sika nini bakamati oyo abokolaka ye mama kinzembo batindi ye na boma ntina ezali Kombona yejala damu akumisa biso akonjala mokonzi wabiloko biso se akumisa tonga yokani papa mboni Adamu na Eva Zambela muya ena pamboni Adamu na Eva Ela kisolo keshe
solo kene kata janungana kata jangenga mapamboli Adamu na Eva Zambe tata Zambe mwana Zambe molimo Mama shalakine pandeni totunga mukili masika tozala biloko bya sika tozala lokola bana moke tozala lokola mwinda mundimi azali mwinda esika nyonso tu yo ozali soko lubi ete nga nazali chrétien omikumisa batela mibeko soko ozali moto ya kubunda soko ozali mobombi ndenge ni bondimi na yo olandi maître na yo te landa nkolo yesu tolanda tata Simon Kimba tobanga na biso te tokolonga nzambe na biso azali vivant biso tokosambelaka nzambe ya vivant ya kokufa te donc esika wana bamama na batata tosala misala na biso totonga lingumba ya suka bato bandimi yango te pourtant lingumba na biso ezali lingumba ya suka tosambela mpenza malamu tozala bana na mibeko oyo ndenge nzambe apekise kosala boye te kosala yango te pamba te nzambe soko apekise likambo yiba ntie na ye apekisili yango tozali banzambe biso nyonso tovandi awa tozali banzambe image de Dieu lokola tozali image de Dieu tobanga kosala mabe tozali image tosalami na lolenge na ye tozala image ya solo ta mosusu soko tata abuti mwana ateyi mwana wana mobulu ake kosala likambo soko baye koloba na yo mwana na yo tata wana solo ayibi nde azali mwana na yo kasi akoloba ya solo azali mwana na ngai kasi nalembi otali pamba te mwana ngo azali mwana mabe pe soko mwana wana azali kosala malamu bato babandi kokumisa ye papa obuti mwana ya solo esengo ya tata na mama ekozala be na kati na motima ya solo na kati na motima na ye asepeli mwana na ye kasi akobimisa yango libanda te pamba te alingi mwana na ye nzambe na biso alingi biso mingi soko tozali bana na botosi tozali image tobanga kosala mabe biso bandimi tobanga kosala mabe mundimi ubie chrétien azali mwinda tozala mwinda po ate bato oyo batambolaka na molili balanda biso po ate baye kokutana na nzambe tata na nkolo yesu eli mosantu totia bolingo na biso ezala makasi bino banso bozali awa bozali image ya nzambe donc tozali bana nzambe tozali banzambe donc moko amibundela kamata talanta na yo mema yango okumisa yango esika elaka po ate nzambe tata nkolo yesu eli mosantu basepela yo na kombo na tata mwana pia eli mosantu amen. Si ce n'est pas l'effort, il y a solo, la perfection n'est pas de ce monde. Mais pour ça, il y a un peu d'effort, ton méga, ça va comme on a pour le faire, ça va faire ça, ça va faire ça. Ce qui va le vite au ton là, tu vas m'acheter. Pamba te mi sala ne so kuza kosala, to ko yamba mokili. To ndi mala yango te, bano bakataka boy. Papa na kamba za kolo. O papa no bibo yime. Makamba mupezo mubele. Tolo bakato tolo bakate. Mais il faut que ça l'effort. Misala baza kotenga biso. Matongi. Mbongo mopezo ni topesi. Iyo pesa kaka. Komuka direction ndenge kokendela te. Eza kolote
nalobi lisolo ya avion ntango tokotaka na avion nani akendeke pai komanda azali na cockpit wana oyo naye kotala babuto oyo kofina dabord po toyebi yango babuto ezalaka kuna batata na bamama ata nayebi te me oyo ayebi yango kaka komanda na copilote na ye eza boyo te bongo yo passager basiwasi kutu bakokomeka te ni botesi otesi bakopese jamais avion amena mais kozala kaka komandana nani pamba te copilote bapesi kombo ya copilote mazali pilote azali assistant ya commandant kimbangisme oye bango kaka bavandi na cockpit soki mpe bakoti bakangi oyo ezali kuna me bato bayebi koti wana ka basiwasi mpona kokota nde mosusu bakomela mpo bamelaka baliaka eza boye te me biso kuna na nsima tovandi batayoka kokati eketi bo basili eketi bo batele soki bakokende kokrashe bino boyoki kutu te beri kutu ntango okomaka moye boyebi eza te eza boye te yango na tosala très attention tokanisa kaka toza na kati ya avion yo bisiko vandi kanga ceinture na yo kanga kaka ceinture soki balobi détaché odétaché turbulence ebandi moke attachez vos ceintures reprenez vos places bovanda tovandi turbulence esili bokoki kotelema na biso turbulence ye kati we kuna totelama enkutu yango moni baza kobamba biso mpe ozana mutu moko akokani na yo te oyo nyonso eza koleka nzambe pungu eza kaka pamba akozala très sévère mais ntango bokomona soki bomoni kaka dingombe ningani mokili ningani papa alingi kosala likambo kimba nyonso ye attention piramosi simba meka yandikele bongela meso papa nzambe apungule mvuka khole pwangu lutambi ngutali yembi le mvuka kuwamba le ngombe tuka baketu munde nje kwabo le mvuka kaka le mvuka kutukagire vugiro nganzi zevula kaka le mvuka nende wako bando mesika Let's
Kani. Oyo eza kolakisa ete tosimbi yango makasi. Bongo bien bongo te. Jabe njata. Bila. Lingomba ya nkolo euta na lolao. Bato ya mokili bayebaka te o. Mokonzi ye moko bandimi nde banshelu. Lolendo nde panga ekwesi bango. Bandimi na ye bakiti ose. Allez, pesa nzembo na senga biro tangu. Ai ai ai. Obanda. Sanga
lingomba ya nkolo euta na lola o bato ya mokili bayebaka te o mokonzi ye moko bandimi nde banshelu lolendo nde panga ekwesi bango bandimi na ye bakiti ose soki ozali na posa ya bamessage ya bapapa ozali na posa ya banzembo na biso bamateya oyo ekokontribue na kondima na yo kende kosabone massivement na chaîne na bino ya sika AK21 officiel wana ezali chaîne ya YouTube et osabone pe na AK21 Kimbangu World na Facebook esika nini tokosalaka partage ya bainformation ya lingomba à travers le monde ozali na Beni ozali na ozali na Europe Asie Océanie contacter biso na ba numéro na biso pesa biso pour balancer yango na ba chaîne na biso donc préparez solidement votre avenir vous serez fortement interrogé et si vous ne réussissez pas suite à votre négligence, eh bien, je crois que ce serait une complication pour vous. Donc, ça sera ma casse. Donc, pour s'abonner, pour être pour encourager Bisso, pour continuer pour œuvrer. Sala musala o ya promotion ya lingomba musala musala ya promotion to ya ba valeur na biso na Afrique lingomba na biso zali moko ya ba valeur moko primordial na kati ya Afrique yango ko sunga biso na ko partager ba émission na biso ko sunga biso na ko s'abonner na ma chaîne na biso et puis ko sunga pe biso na ko like pe ko commenter na ba publication ko to ko sala la cabine. Abonnez-vous sur AK21 officiel pour recevoir de plus les informations liées aux activités du kimbongisme, le message de Papa Simo Kimbangu Kiangani, le message des trois envois, le cantique de l'église et les différentes prédications. AK21 officiel. N'importe laquelle. Pour nous, toute autorité vient de Dieu. Donc quand un kimbangiste se contredit, à ne pas accepter la prophétie de Simon Kimbangu, alors c'est lui le seul pas un kimbangiste. Et je suis heureux parce que la fois passée, quand vous m'avez reçu, vous m'avez dit qu'il n'y avait pas de problème avec les kimbanghistes. Alors